Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masiya. Eza yanga bino se Rebecca, na lisusu liboso na bino, na memeli bino servante na bino Rebecca pour na poser quelques questions par rapport à cette prière au biso touti kolekisa. Toza na mituna ya kotuna servante na bino, yango moni ke ava tokota na prière na émission na biso. Tolingi tobondela totika moma oyo na maboko ya Nzambe ya Israel. Tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Papa napesi yo merci po toza Nzambe obongwani te lokumu ezongela pa na yo. Nzambe monene, Nzambe atonda na nguya mokili mobimba koya epai na yo mokili osambone yo. Na pamboli yo po toza malamu Seigneur Jésus de Nazareth, toza bolingo. Merci Seigneur pour accorder biso temps oyo moma oyo kolo. Tolingi tolekisa na libota na yo kolo. Bomba biso na makila na yo zwa kontrola nyonso zwa kontrola bayeba kolanda biso pesa bango mato ya molimo po basosola pense na yo Nzambe oyo uti kati na biso te mais poussé par l'esprit oza Nzambe moko tonda na nguya bolamu no etalisama na nsima video oyo bato basosola mayela bato efungwama na kombo na Yesu Masiya. Ngai moko mpe na mibombi contre bataki baflèche oyo ya mabe Seigneur na bondeli bongo na lobi amen. Amen. Tozo salela quelques minutes na biso toza nango awa. Toza na quelques questions toko poser moumbu na Nzambe par rapport à cette prière que obiso to tuko leksa pas du temps ebele azoleka na émission tende lelo tolito yeba pourquoi azoleka na émission te pourquoi prière oyo salami ngala landi prière wana ezaki bien na me bato ebele ba o balandaka servante na bino balandi penda vraiment video wana te pona ni tokoluka to yeba na mituna oyo biso toza nango pona kotuna na bino servante na bino. Servante Rebecca, bonjour. Oui, bonjour maman, bonne nuit. Oui, kimi ezali na kombo na Yesu Masiya. Oui, ta ezate tozo sali la ngonga, toza na posa ko poser quelques questions, mais j'espère que tu es très à l'aise parce que c'est la première fois de te voir dans l'émission bien. Merci maman, merci Rebecca. Nazoyoka na répondre à ma question nyonso oyo bongisi po poser ngai par rapport na yoki yo par rapport olingo lobela par rapport à prière auto tu kosala. Merci, zala à l'aise poser ngai toutes les questions oyo yo moni oko poser ngai. Amen. Pour ce que ça a été la émission, pour ce que ça a été tout à concentrer une émission. Oui, maman Rebecca, o aliboso tolito yeba. O memi bisoka na repentance, mission penda to baza ki mingi na prière ya repentance. Mais biso toza suba la mikete to koli to yeba banzambe lelo to yebi nzambe na ba 1900 so ba combien wana to yebi nzambe toza ki belé toza na toza ba maman toza ba jeune toza ba papa toza ba jeune frère to kota ki prière o sikoyo yo memi bisoka na repentance kaka repentance biso déjà to message na biso prière vraiment ya chaud, ba combat vraiment spirituel parce que makambo ezoleka na ba vie na biso eza normal te futo telema na bitumba ya molimo to bunda po to longa moni muto oyo abundi te akolonga te moni fo bunda bitumba molimo po longa to insister ne Bible ezoloba na biso na Ephésiens 6 tina suka tokolonga to bunda tina suka omoni sikoyo yozoyebisa biso ke kaka repentance, kaka lamentation, kaka kolela, kaka repentance. Il y a un moment qui est bien qui a une mission servante pour te poser une question pourquoi on s'est basé sur la repentance. Pourquoi repentance? Merci beaucoup maman, c'est Rebecca na option. Merci par rapport à cette question que tu m'as posée. Pourquoi repentance? Parce que repentance eza mutu azo réparer na Nzambe, eza mutu a comprendre mabe na ye alingi asenga pardon parce que eza na Bible na Exode Nzambe azo yebisa biso to zongela ye mais totalaka mabe o biso to sali to mikitisa to senga pardon. Eza pe na Bible repentance, eza pe na Bible na biso ya des chroniques ozomona. Nzambe azoloba na biso nini tomikitisa tozongaka epai na ye. Repentance eza na baverset biblique ebele oyo Nzambe azosenga biso totika mabe na biso eza pe na Joël 2 aussi ozomona linga yango 13 na
12 na 13 azosenga biso topasola bilamba te me topasola mitema na biso ozomona bitango eza nano par rapport ya temps un serviteur to un servante faut yeba par rapport ya temps na par rapport oyo bavie oyo bato baza kovivre parce que question eza vraiment tellement délicat na korépondre repentance na bavole ebele na korépondre vraiment tikelanga te ya korépondre qu'est-ce que nini pourquoi repentance parce que pourquoi tout a repentance tikelanga te na répondre kokatanga te pardon ser ozomona repentance ezali na bavole ebele repentance tozomona ngo lisusu ezorepare biso na nzambe tozosinga bolimbisi ya masumu biso tosali mpo nzambe ayokela biso mawa parce que bapaster bayebi biso bien bakomema biso na bitumba combat spirituel eza nango malamu mpo tobunda bitumba molimo mais so toza na relation mona nzambe te nana okotela biso parce que bible ezoloba combat et pour moi victoire et pour vous ava yawa kobundela biso atika ngwende na ya kokota makambo na biso fuyi ozala na bonne relation avec Saint-Esprit ou bien bonne relation avec le créateur ozomona donc nzambe akotelaka mutu oyo aza malamu na ye oyo azotambola na kobanga ye oyo azotosa liloba na ye nde mutu wana nzambe akokokotela nzambe akokotika trone na ye te mpo akokota bitumba na yo to akopesa ordre na ange te mpo akokota komba na yo yo mutu obangaka ye te otosaka ye te ozomona yango moni futoke na repentance eza mpe par rapport ya temps mosali fo atala temps nini tozali bongo pourquoi biso nde toza boye nzambe azoloba nini par rapport à sa parole alobi na bao bakangwami baza réellement libre mpe oyo deja kombo na bango ekomami bazwi bokonzi ya likolo le reste eza esu na problème te mpona bavie na bango mais pourquoi le reste eza problème na vie na bango parce que y a des combat ndenge olobi combat spirituel touti na bafamille ya ndenge na ndenge alors bafamille wana par rapport à baétoile oyo bana na ye baza nango bakolinga te baprocédé oyo eza bolamu na se na moya en plus biso mpe tozalaka na combat contre le diable lui-même bozomona nde nzambe azoloba na biso na apocalypse ndenge diable akiti na kanda nyonso na colère nyonso mais na colère wana diable akotika ote osepela à l'aise opossédé bolamu ya nzambe na kimia nyonso alors soki bitumba wana bazobundisa bazolonga yo mingi ozopusana ozokola ozokembaka ozokemba alors na moment wana tozonga nsima fo mitala siko malamu pourquoi nazobunda nazolonga te est-ce que ngai naza sincère kobunda est-ce que ngai naza na bitumba nyonso naza na baarme nyonso spirituel oyo kopermettre ngai nabunda etumba oyo to ngai nakolonga bitumba oyo ngai moko mais bitumba oyo ndenge elekelinga makasi nasala nini malgré baarme nzambe apesi biso na Ephésiens 6 na ndambo bango balongola atozi obakisi omona ozobunda bitumba na église ozobondela bien tout geste pe compte ozobeta pe maboko ozonga na ndako ozosala makambo ezosimba kaka te na moma wana faut retourner vers toi-même oluka kimia na yo moko mikota malamu na laboratoire na yo moko banda kogete nini oyo eza mabe oyo eza kopermettre te ke nzamba Israël oyo aza elombe ya bitumba l'homme d'Esaïe 42 oyo atonda na nguya aza na baarme nyonso spirituelle psaume 18 ezoyebisa biso ke pourquoi azwa kokotelanga te parce que David azoloba yaka zwa munduki na yo zwa epasola yaka obundelanga mpe yebisanga ke olingaka nga Dieu nous aime mais pourquoi bitumba oyo ekomi lokola mutu tozoforce combat spirituel parce que eza na guerrier moko oyo alonga na Golgotha oyo akoki kobundela oyo bitumba oyo mpe ozwi victoire mpe bolamu etalisami na vi na yo alors toza bato oyo lelo biso bamama to bapapa to bafrère to bana tomitala malamu conduite na biso baserviteur de Dieu ebele baokamba biso baza ya nzambe mais bayebi marche na biso te avec le Seigneur ozomona yango moni ngai servante na bino Rebeka nayebi koma natambolaki koma namemaki vi na nga alors to na kati na hypocrisie nake nango ti na église na kati na hypocrisie paster azoteya nazolula paster mutu abongo aomona bolamu ya nzambe te mpo aza concentré te pendaki bato bazoluka elongi ya nzambe ozomona azotala mpe bafrère ndenge alati mpe abwaki mwa lisu pene ya motema mpe ebeti aza mutu oyo te ke ayi koluka nzambe na sincérité mutu ayi koluka nzambe atalaka bato te me atalaka nzambe oyo ayi koluka mais pendant ke tozaka wana na kati na prière
na kati na église ozonga nazozwa bazempe na frère nazokendanga kolongola moto aboye akomona nzambe te na bitumba na ye mpe ya molimo ntongo azobunda combat spirituel akomona nzambe te mutu oyo azomérite batalise mabe na ye bien so ye atala yango malamu te alandela vini malamu malamu mpo akota na repentance abongisa na nzambe mpo abunda bitumba ya molimo okoki kokota combat spirituel te pendant ke yo oyebi te soki orepara na nzambe soki obongisa na nzambe est ce que tu es sûr ke nzambe Israël nzambe bosantu alimbisa yo omoni le problème eza yango wana yango moni ke nalingaki na convoke libota na ye tomitala malamu tozonga nanu nsima pourquoi tozobunda tozolonga te pourquoi monguna azolonga biso pourquoi monguna azokweyisa biso parce que ennemi azokweyisa biso partout na bandako na biso monguna azali azokweyisa biso na bamabala kimia ezali te ozomona oyo ake nzela na ye oyo ake nzela na ye prévenez moi même je suis témoin ya makambo oyo ngai nalobaka ozomona oyoka toza oyo na monoko toza chrétien me na mitema toza bachrétien te bapratike nini tozosala na bambeto ya mabala domination si ya domination tokotisi baposition ya bambwa na kati ya bandako na biso ya mabala ozomona tosali nyonso eza le contraire ya volonté ya nzambe ozomona yango moni na convokaki peuple de Sion poussé par l'esprit mais molimo mosantu mpe akoutilize mpe na connaissance oyo oza nango par rapport ndenge yo comprendre mpe ye soki akobakisela yo mpe me ayebi ke na témoignage na yo Rebeka aussi ser Rebeka to servante Rebeka ye mpe akocomprendre oyo ezali makambo ebele yango moni mama na convokaki libota nzambe na repentance soki bamoniki na kati na repentance base retrouve malamu te bango esengeli ka prière ya chaud to prière ya combat spirituel pour balonga oui vraiment peuple de Dieu azana libungi azana kobeba repentance nde nasengaki yo mama nakenda ngo na volume mosusu repentance eza kaka kobongisa na nzambe te ke tobebisaki na nzambe tobongisa na nzambe non repentance ezalaka mpe refuge ya mutu oyo akimi epai ya nzambe oyo bazosala ye mabe bazonyokola ye azosouffrir azovivre bacondition moko eza correct te alors mutu wana fo akima epai ya nzambe alors mpo kima pembeni na nzambe ye ke aza nzambe ya bosantu jamais okoloba ke papa naza dini liboso na yo parce que ye aza tellement saint bible ezoloba soki tolobi tosumuka te toya bato na mabe te masumu te toza bapécher topéché sikoyo wana nani azokosa nzambe to azokosa to biso bato ozokosa alors comme eza lié de refuge lié oyo ozokima refuge eza lié ya basantu lié ya bayengebeni kuna bilamba ezalaka ya pembe siko so robe no eza taché ekosimba te mais alors tache wana nayebi te so eza tache ya matongi ya kofinga ya moyibi ya lokuta ya impudicité ya bavortement eza ya bafaux témoignage mpona baninga ozomona ya kokaniselaka baninga place baninga bakanisi te yokenda na makanisi mosika tu tâche toza be alors ntango ozokima pembeni na nzambe aza peto oyo aza saint bandeko nanga fu toujours oleka na repentance c'est le chemin que tu vas voir le Seigneur aussi c'est la repentance sincère pour voir ton Dieu alors ton Dieu quand tu ozokima refuge maman ye nde akoya mpona kokotela yo repentance eza te so moto asali repentance azosentir ke asambeli te fo akotaka na prière ya molimo ka po asentir asambeli eza fausse parce que la repentance eza tout na repentance obomonaka ya tout ya beaucoup de choses parce que eza lié de refuge parce que nzambe ntongo azomona o na liso ya ngolu na liso ya mawa ntongo atali yo nde okimi na makolo na ye oza kolela mawa na ye Dieu akosukaka na otie elongi na se te Dieu voit tout notre Dieu amonaka nyonso na oyo bato bakokomona te alors moto akimi na ka na ngai moto aye koluka ngai oyo azolela na trône na ngai ya ngolu problème ezali nini nzambe aomona nyonso wana alors Dieu va te protéger la protection dans la repentance sincère il y a la protection ozomona oyo eza te tosengaka protection na nzambe belela te protection na nzambe se trouve aussi dans la repentance. Repentance aussi, on peut voir ça dans d'autres choses. Repentance, mutu azosa la repentance, aza chrétien ya solo. Parce que moi, dans Nzambe, ya solo ayebi efficacité to
tina ya repentance ya ta babenge lelo na repentance lobi na repentance akoloba te ke ngai nasumuki te parce que mwana na nzambe ayebi ke eza na misu na mokili oyo ya se tozomona makambo mosusu bandeko ezosepelisa nzambe te misu ne kokopeshe munoko ne kokopeshe matoi na yo kokopeshe parce que yo kaka makambo oyo kutu yo moko mosusu olingi koyoka yango te oyoki yango vie ya repentance eza vie ya bana na nzambe jusqu'à la fin des temps et chrétien kokobaye repentance sincère te mpe repentance te vie ya repentance eyaka mpona bapagano te mais eza mpona biso bana na nzambe parce que biso toyebi nzambe na biso aza mosantu 3 fois saint 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 l'éternel des armées. Donc aza tellement saint alors tant tolingi tobika na ye tozala pembeni na ye biso tovai na mokili ya masumu ya solo nzela mosusu ezali te eza solo repentance repentance to moto azosala yango akoki kosango motema likolo likolo te monene monene te vraiment soki na bino banda répondre yo pour la repentance parce que eza mission esika nzambe abengeli nga servante nini se Rebeka eza pende esika oyo nzambe abengaki parce que aloba na nga Rebeka yo moninga à cause ya repentance sincère na nzela na bamama ebele bakobika pourquoi to réparer na nzambe parce que bato eza na bato mosusu ndeti nga Rebeka natangelaki bino parce que minute eza te boyebi déjà mabe na nga mais eza na batémoignage oyo bamama bapesi totuki nzambe ya bosantu nzambe aza peto alors tosali mabe tokommettre baerreur bacrime nga nazwaka kokanisa ngai moko kane nazwaka zizi ya bebe natiaka na makolo na nga me nzoka ya de mama e de mama oyo biso tosala eloko wana nana asalisa biso eloko wana satan alors toboyi mokolo suka prince de ce monde mokolo koya akuta biso na mabene kati na biso alors toke mosika eza na bato balali na banyama eza na batémoignage bato babimi na baanimal ezali na kotiela bino yango parce que bozotala vraiment témoignage te yango nazolinga nasala ngo ata na mania mosusu mpona tire attention ya libota na nzambe bacomprendre pourquoi mama Rebeka repentance kaka repentance parce que biso baoyo tobimi na banyama tobimi na basoso tobimi na bacheval tobimi na bambwa tobimi na bato wana estce bakomona bolamu ya nzambe na kati ya bitumba oyo tobengi bitumba ya molimo osomona non bato wana bazoleka na confession na repentance sincère parce que eza bato mosusu akenda liboso ya mosala nzambe asala repentance mosusu papa paster azalaka na mwasi na ye atalika mwasi na ye amona o ndeni alobi kaka amoni orange me mosusu abombi mais lelo nzambe alingi abikisa bana na ye par rapport ya ta nini tozali yango moni ke repentance sincère o ser mama ya bino servante na bino Rebeka na memeli bino ezali makambo na ngai te ke na créer na ye nango ezali repentance sincère ezali vie ya bana nzambe yango moni nalingaki na répondre yo par rapport na mokie par rapport ya tande olobi tan eza mokie soki oza na question mosusu opose servante Rebeka beaucoup d'excuses excuse vraiment servante na bino adeplasaki excuse soki tozongi na émission na biso vraiment minute eza te tozonga lisusu na émission soki ta ekopermettre biso mpona kopose servante na bino quelques questions parce que ya vandi mingi na repentant sincère faut vraiment topesa toposer baquestion bocomprendre mpe ye a faire comprendre biso servante totiki nano repentance parce que abia korépondre on a bavole ebele tellement ebele pour comprendre les enfants de Dieu tokobenga lisusu na émission ya mibale mpona reposer baquestion par rapport ya repentance fo ya maniola biso bien toyeba importance ya repentance biso bachrétien oyo ezali motuna nazotuna ni servante na bino par rapport ya bitumba molimo tout geste compte pourquoi tozobunda tozolonga te yango moni servante Rebeka si koki korépondre biso parce que tocourir vers le temps vers ngonga parce que toana 32 minutes tolingi toyeba siko mpona nini biso tozokende vraiment na prière tozobunda mpenda ndenge esengeli mais biso tozolonga kaka te pourquoi victoire eza na ngambo na biso mais pourquoi biso bana na nzambe tozosimba victoire te merci beaucoup nani se Rebeka par rapport ya question na bino eza mpenda mpe ebele par rapport ndenge nzambe azosunga nga na lisungi na ye ndenge aopeselanga mayele par rapport ya eli wana moni baprononciation na nga mso ekozala bien te par rapport à niveau yo comprendre yango mpe sosolisa bana na nzambe nini oyo nga naza koloba pourquoi tozobunda bitumba tozolonga te toujours se compte me babosani koyebisa biso mutu nyonso te mutu abundaka bitumba molimo ozomona eza na mutu komba fo ya labord ya komba fu entraînement
moto aleki na traitement te akoko bunda te. Na koyebisa bino ata ni mission koyamba la sima. Qu'est-ce qui est entraînement pour les enfants de Dieu? Un enfant de Dieu, comment cause à la traîner? Na koyebisa bino poso na bandika ko fongolango minute yango pesili 12 minutes sili. Donc mwana na nzambe o akobunda bitumba fois azala traîne azala moto aza traîner pe état na ye ba mema mutu moral pe e kontaka. Parce que mutu mususu to meme na bitumba molimo tonga ko comprendre o banguna na ye bazali nde babongisi akoko se paniquer pendant ya combat spirituel déjà à côté bitumba. Alors tongo ya ko kende ko sala nditi exemple autre chose to azuba arme mususu et koki ko memele échec par rapport à la victoire. Na koyebisa bino qu'est-ce que chrétien koko mona na kati ya combat spirituel ou koko memele victoire pe koko memele su kazange stratégie échec eza ebele na mission asima. Toko répondre en go pardon bokanga ba question o nazoloba botindera ngo na commentaire na bino place botindela nga ba commentaire, je vais vous répondre après par rapport ya temps. Ou même na Bible to ke no mukuse so la bando pesa ba exemple ezebele même na Bible ozomona batu ava bakende bitumba bino nyonso boyibi yango botanga ya Bible ava bokende komba ozomona nzambe azoyebisa bango mema bango na mai bamela mai oyo akomela mai lokola mbwa nde aza moto kotia na bitumba mai oyo akokoka te baza bato kolongola bango. Esprit ki moi sikoyo paster ayebi te azoya na modérateur ayebi te mais yo na ndako no lobi ke nga na oke kokumisa nzambe nazokende koadore na oyo asali mpo na ngai eskise. Mutu wana azobima na ndako na ye na eta ya kokumisa ye koremercie kotombola ye me akomi kuna batie liboso ya bitumba abunda ye po azonga nsima balobi no mama yo ozosambela te yo oza na yo bien bondela mama belela moto tout geste compte. Ozomona mutu wana ayebi te tout geste compte parce que ye aye na église est mort parce que Bible ezoloba salaire du péché c'est la mort. Comment kokozwa mutu aza kokufa otie deva ya bitumba molimo osomona po baboma e bien baboma na nzoto osomona parce que mutu oyo aza mutu fo belela nzambe ailela mawa na ye bomoi na ye ezwa vie parce que nzambe se trouve dans la repentance aussi. Quand on ozobelela nzambe na mawa na ye nzambe soki ayoki yo mawa kokangola yo soki kufa ekotaki na bomona parce que Bible ezoloba salaire du péché c'est la mort. Tozana bato na masumu toyepa ya nkolo alors futo busenga bolimbisi yeso yokela biso mawa nzambe asekwisa bomoi na yo tongo mutu aza ya kosekwa nde mutu aza na makasi pe mutu aza formé nde mutu akotelema na bitumba spirituel soki maturité ne spirituel eza mokie par rapport makambo ya azoluka ekomemela ye baproblème makambo grave na kati ya ndako na ye makambo wana nanu fu boyeba na kolobela ngo mbala nsima bien pour peuple de Dieu ba comprendre mission na ngai ya repentance sincère pour nga mona wuti pe wana pe na koyesa ba makambo na moni na vie na nga ezosenga nanu te na kota komba ezosenga nanu na réparer na nzambe par rapport ya makambo nga nasali na bapratique oyo biso bamama bapapa tokommettre. Bible ezoloba nini na biso bato to bazoyebisa biso tout geste compte frapper les mains bango baomonaka tout geste compte wana na kobeta maboko alors me nzoka nzambe azoyebisa biso kande na obandela salaire du péché c'est la mort. Alors yo déjà na kati ya ndako na yo mwasi na mobali tozobima na moment intimité mama limbisa ya sere bekanga na lobaka nyonso bozo zana moment na bino intimité bozo lekisa moment na bino samedi papa linga bwaka yo papa ko bwakela nga na kati te papa bwaka libanda parce que oyebi mwana za muke tonga za posa obota te bien aza na faux date papa zwi mai wana abwaki libanda mais mutu awuti koboma liwo eza kati na ye kufa osomona aza na makila mutu na maboko siko tonga ye na tonga tout geste compte azobeta na maboko tout geste compte wana pendant que yo bomaki obwaki ba nani super menacé est-ce que mutu wana papa wana mama wana tonga zobondela nzamba zotala ye na miso tout geste compte po apeseka elonga no mutu wana azafu akoti na etonga fo yeba ke ato badinga bazobunda na bademo nga na kobunda na demo te parce que nga nasali mabe parce que boyebi bien na Bible nzamba boma mutu mobimba pona makambo kobwaka na se oyo biso tobwakisaka bapapa na se na baprudence tobwaki na kati ya mabele tobwaki na foulard na yo moko bongisaki nini eloko no moko ya pembe ya propre oyo papa bwakelaka yo mosokola korepasse po yango ya bwakelaka yango bobomelaka bana
ozomona elo nini oyo nalingi naloba mutu aza censé akobunda combat spirituel aza mutu oyo aza na bonne relation na Nzambe parce que Nzambe abundaka bitumba wana nde apesaka elonga mais Nzambe alingaka bafenéa te alingaka bacourage boyebi ça je suis prends courage fortifie toi parce que nzela oyo toza nango na mokili course eza molai fu tocombattre mpo tolonga mais mutu nyonso te mutu akobunda bitumba molimo mutu nyonso te bandeko nakoyela bino na nsima nalakisa bino qu'est-ce que la combat spirituel pourquoi mutu nyonso te akobunda bitumba molimo parce que paster azoyeba te na kati ya bato nga nazokamba eza na babebe spirituel eza na bato batiki no masumu bien te eza na bato bakoka kolonga te funa pesa consigne combat spirituel c'est une comme eza sacré combat spirituel bomonaka eza sacré ce n'est pas tout le monde ke akokota kuna na kati parce que makambo no ezotambola bien te kota na kati makambo no etambola bien te mais yo oza kokufa fo réparer na Nzambe obongisa repentance na Nzambe malamu mpe na Nzambe alimbiso ayoka o mawa mutu Nzambe alimbisi mutu azo Nzambe ayoki mawa Nzambe aza na ye makambo osala kosimba kotambola malamu d'autre part baporte eza ouvert na bomoi na biso eza polele ntongo ezobunda bitumba bademo ntongo bango bakoyela wana ndako bakuti porte polele bakosala nini bakomisa makambo makasi na olobela yango parce que nazosimbasimba par rapport ndongo oyebi toyaka na 32 minutes nini combat spirituel bitumba molimo Bible ezoba salaire du péché c'est la mort ngai nde nabona sali avortement na kati église toucher ce compte to na oyeba te toucher ce compte par rapport aussi péché na nga pe ezokontele nga place wana azoyeba te ozomona eza likambo ya connaissance mpe en plus eza likambo ya temps likambo ya ngonga oyo tozali bitumba ozalaka ya molimo te bitumba ezokomela biso na physique puccino aza kotomboka kuna toyebi te biso baoyo toza na France awa bitumba ezokomela biso mpe ya ozala biso kaka spirituel te kozala biso na physique alors na bitumba eza physique soki lelo ekweli yo fo yebaka etat ya yo na chrétien na Nzambe boza na bonne relation parce que bato nyonso te bakufa baza bato bakota faire non eza bato bakufi trop poison akufi Nzambe alongola mpe bato na ye na mokili osomona Nzambe alongola bato na mokili tozomona kala te tozokota na baguerre physique mpe baguerre oyo tokomama na apocalypse bafamine maladi babiloko wana ezokota mpe physique ezalaka bitumba molimo te oyo toujours se compte alors na bakomba neti bakomba na ezokoma matata boye na ntango tozali bandeko na nga bitumba ya malamu moto akokobunda ezali repentance sincère mpona kobongisa ye na Nzambe parce que obunda ozolonga te fo yeba poko ozolonga te estce nga Rebeka naza na bomoi estce nga servante Rebeka naza na bomoi to nazali moto akokufa alors na repentance sincère tu vas comprendre et Saint-Esprit avant akoyede kotombolela bamakambo oyo esengeli ose repentir nango oyo obondela mpona yango te olobaka Nzambe elimbisanga na mabe oyo nasali nao nasali te yokanga mawa mais non ça passe pas comme ça pressé ya nini pressé ya temps pour moto azokamba prière a modéré malamu po akende papa basujet ne papa ngonga aza na yango mais yo ntongo kozonga na ndako fo yeba ki tu es po esala repentance bien ma 8 ans eza te merci beaucoup na question na ko répondre bino suka par rapport ya ta naza vraiment na minute te espace eza te le problème ezali oyo c'est Rebeka bato bakokoyeba efficacité na ya repentance sincère pe bakoyeba ki nana aza censé ya ko bunda bitumba molimo parce que ce n'est pas tout le monde moto aliaka sainte so sainte balobaka bien nga po ezalaka mwa compliqué ozomona nani akokolia nzoto ya Yesu nani akokomela makila ya Yesu ozomona ebembe emelaka makila ya Yesu est-ce que moto na bomo famela makila na Yesu alors biloko wana fu biso ba chrétien toyeba yango tout geste compte tombo yoka ngo na prière qu'on a tout geste compte papa na moment tout geste compte wana kanisa pe nini osalaka na secret kanisa pe nini osalaka na chambre kanisa nini Nzambe tombo yoka kalobaka na koboma nanu na koboma mokili te na mbula na mbula na ndenga boma mokili na mbula na moto na mai na moto Nzambe alobaka boma mokili te na biloko wana mibale mais zela na koyeya kosima na émission sima na koyebisa bino ndenge Bible baka salaire du péché c'est la mort tokofongola salaire du péché c'est la mort alors nde bokoyeba ki toza ebele tozotambola na mokili oyo bato ebele baza kokufa po mutu akekola ade na nyama mutu deja azosala bapratique ya mabe oyo Nzambe abomela mokili bandeko oza deja kokufa
oza kokufa fo luka bomoi alors bomoi eza na kati ya repentance sincère basola motema nozongela nzambe parce que bokabwa na nzambe à cause ya péché bokabwa nzambe yango moni na ovandi wana na repentance obakete balemba te kaya te ya repentance ye ka vie eza na repentance bake na bino na combat bobundi bitumba makasi bobundi me balakisi bino te qui est censé de combattre nani akokotelema na combat pe akozonga na victoire na ndako na ye mais bobundi bozongi na ba problème na ye wana mpona soutenir bino l'émission sika émission ezoya kozanga te parce que toetizaki toyebaki te towana nzoka na espace ya te na téléphone toyaka na 32 minutes yango moni ke na poser ba question o ba poser nga eza vraiment très délicat naza pe précis te mpona ko répondre parce que mission na ngeza pour sauver les âmes bato bayeba ntina ya repentance sincère réparation ya bato na nzambe pe eloko nini ememi liwa pe ememi baproblème na vie na bango pourquoi babundi bazolonga te pourquoi bitumba kutu ya makasi o kaka ganga tozoganga na prière mais pourquoi tozozwa victoire te yango moni na koya nsima so babengisi nga servante na bino mpona kotalisa bino baquestion mpe so boza na baquestion bopose nga place oyo na WhatsApp na nga botinda ngo na ba audio bokoma ngo na lingala po servante na bino mingi atanga lingala français akangamaka ekosunga ye po a répondre na ba question na bino ya merci mama ona ngana répondre yango na merci servante Rebecca to bongse mission sika to koyamba yo to kobengisa lisusu na quelques questions au bana na nzambe bakokoza na mpona koposer oya ko répondre bango vraiment toza pe na émission oyo lakaki biso lobaki na biso ke koya ko expliquer biso comment to koyeba mibali ya bandoki makambo wana ezaka spirituel mais comment tokoko remarquer moto aza ndoki te mobali ozovivre ne mpe ndeni okoyeba ke mobali kaka onga na vivre ne so aza ndoki akoza mari neni nanga ndenge nini vraiment tozela yo na émission oyo wana tokobengisa yo lisusu soki Seigneur accorde biso ntango accorde biso lisusu ngonga na espace comme tozobunda na makambo ya espace tozozela lisusu tozozela mpe na bémission ebele mpona yo mais pour le moment tozozela émission ya koyebisa biso mpe ndenge olobaki na biso ke fo koyebisa biso pourquoi mai ekobeba na France pourquoi famine pourquoi biloko wana nyonso comment tozeloka na émission mama oyo nzambe akopermettre comme ça oexpliquer biso na moment oyo nga na clôture émission na nga na bondeli mpona peuple de Sion peuple oyo elandi biso liboto elandi biso yawe nzambe abomo oyo natiki peuple no na maboko na yo basosola émission oyo na bito ya molimo bacomprendre repentance pe force repentance pe baluka bacomprendre ke moto aza formé te soki azobunda bitumba molimo bakomba elaka ye pe moto aza kobeba na relation na yo akoza masumu ya salaki tongo ke azali kokende na bitumba molimo azose livre ye moko na maboko banguna azomilukela ba problème merci faire comprendre libota na yo Seigneur bomba bango na makila na opesa bango mayele na kombo ya Jésus de Nazareth obondeli botobi amen minute esili ya watu gérer